Libota à mes familles du Christ. Vous nous suivez depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Comme il est écrit dans la Bible, ni ne va au Père que par moi, et ni n'ira à la cérémonie de la commémoration sans passer par cet exercice du baptême. Le baptême a été défini au premier tour par son importance et son rôle dans la vie d'un chrétien. Qu'attends-tu pour être baptisé? Qu'attends-tu pour être appelé enfant de Dieu? Nous vous attendons à bras ouverts. Merci.
Alléluia. Baptême est un acte d'engagement. Moto mutaza kolapa ndali déjà tolapa na molimo mais tozo kokisango lelo na musulu. Mais baptême to kitana mai lelo. Bat bamoni biso tozo yemba tozo sepela. Eza mabete. Oko sepela malamu soki comportement na yo eza ko se conformer l'église lelo bananza. Oko sepela malamu soki lelo ya solo babengi mwana na nzambe. Toujours doit baptême mabete mais ba comportement na biso ça a changé. Nzamba otala ndenge ozoganga boyete, nzamba otala una ndako na bino. Nzamba otala una quartier na bino. Evangelo ezandenge ni, na ndako na bino se comportera ndenge ni. Na église kotokotaka o se comportera ndenge ni. Si to kitana mai yo moko prendre conscience ya vie na yo. Kokitana mai balobesa ko bota ma ya sika. Makambu ya kale longwe, makambu nyonso komi nouvelle. Mais est-ce que vous allez na kofinga kotonga koyina? O demereka nango? Amen. Il faut demereka na comportement wana. Il faut changement et ça na bon moyen yo. Amen. Normalement, prophète à la Bible, chaque année où tu célèbres la Sainte-Seine, n'a pas célébré la moussounité, mais déjà na moli mon servant. D'ailleurs, Sainte-Seine est à la Nine, autre saladawana et à la kaka formalité à moussouni. D'ailleurs, moutou déjà na bon moyen, il faut célébrer déjà Sainte-Seine. Et cette cérémonie est sainte. Kilt, liturgie, doctrine, et cette cérémonie est le cas na likolo. Et cette sainte, l'histoire de Yambango, chaque jour il faut célébrer Kango, na comportement na on est fan de nous na yo. Yamuna gaton to comme on a période na baté à rabiso, tikabo, salabo. Normalement à côté à bisangoté. Et ça déjà habitude na biso fourré ça déjà saint. Chaque jour, na biso moutou déjà fait ta sainte. Mais prophète, on peut l'obit. Qu'il tchobonobaga esengo, na bango bako biangama, na libala na mwana na. Mais ça qu'il dit. Déjà prophète à kayango. Donc, au moins, on a moussouni, des choses à la ranayango. Amen. Est-ce que tu comprends, hein? Il y a deuxième. Tozo kendaka mabete et bon mon colonie totala ya biso place. Totala ya biso place mon colonie. Parent malamu atazo futela soka zima koki soka zi terrain a préféraka asala dépense belete atonga place na imoko. Bongote. Neti biso totali to ana temps oyo et Sengeli, tout la place na biso moko. Tu comprends, hein? Tant où l'économique, tant tout est focalisé na méga. Et ça m'a dit, tout est focalisé na méga church. Mouta zimi sayote, mouta yako pensé moko ya mabete. Prophète alingaka tozala na Sainte-Seine. Pour yé moka litana na besoin. Akutana na peuple naïe, mais le rôle est pessamité. Tout s'est focalisé dans quoi yabisomo. Prophète a fait l'oba na bisoma kambo. Alors un jour, tout ça na place à ressemble là. Alors moté. Et bien vous allez distrait. Yango mona bandit méga church. Bisoto c'est confirmé, tout c'est conformé dans méga church. Et si là, pour atta problème ni pour le la place na bisomo, et ça m'a dit, pour la sungabiso, tu reconnais, au côté de kuna pour chola batute, biloba loba.
Est-ce que toujours au can? Bagiti baza liboso tola na ndenge bango baomema biso na nzela awa tatation ekobanda bakofinga biso bakotiola yo me yo kolanda yango te okokóma na mai bato bavandaka kuna yo leki bango te eza la circonstance ekréama na bavi na bango motu base retrouva kuna leka yo moto olalaka pongi soki na wapi na ye bolalaka kaka pongi moko leka nzela na yo na kimia bilobaloba te tokosimisa na kimia tokozonga mpe na tozoloba mabe sava tobondela mozalisa likolo na se mobateli batela baponami na yo nyonso tokosala yo ndo yebi zala na biso na ebandeli kino na suka ekotambolaka baponami na yo zala liboso lokola motambusi na nsima lokola mobateli bangino ya likolo bazala na service ya baponami na yo sunga biso tuza bato na masumu kolo yokela biso ma kotangelaka biso mabunga te poso kotangi mabunga mokota komona elongi na yo bolingo na likolo etalisa kati ya baponami na yo lipata na yo ya nkembo ekita ezala likolo ya baponami na yo kokende kozonga bango kino ekovandaka bango na bandako na bango pesa kimia na molimo lokana mosuni na kombo na Yesu Kristo na Nazareth belaka na bomo aseko amen oboto na kombo na Yesu Kristo na Nazareth eza na bato nyonso.
Na mwana tena Molimo Centre na kingo te ata kutule lamba kuta yewe mena kingo te Tobatisi bandeko mibali na kombo na tata na mwana tena Molimo Centre Tobatisi bandeko mibali na kombo na tata na mwana tena Molimo Centre c'est là. Tobatisi bandeko basi na kombo na tata na mwana tena Molimo Centre. C'est bon. Bobima. Allez,
Nous sommes la deuxième. Troisième. Tobatisi bandeko basi na kombo na tata. Mamono. Ramoni Mosantu. Waka malembe. Bobi maboya boya rapide. C'est là la tala boya. On attend. C'est bon. Ok. C'est bon. Tobatisi bandeko basi na kombo na tata. Na mwana. Ndikise mutu. Na mwana Mosantu. Amen. Amen. Ratiana. Non, si bateau mon kindé. Non, qui dit donc qui mieux mon we continuer à comprendre te pour mbali bosso na zo baptême. Et on a pensé vraiment nzambe merci na OSL ngana kondima ke makambo etungisanga. Nde continue mai bongo etoli na kondima nga nzambe obikisanga. Pour nga baptême za ko se repentir. Donc on dit mais nzambe to tika mabe po bolamu elanda biso. Merci. Na okibia na okikimia. Masumu na nganyo solatiki, mabe na nganyo solatiki ya wasalela ngai. En tout cas, non, qui bien. Parce que pendant que c'est senti na komi boy ça va vraiment. Nzamba zo lokumu. Batika kama be batika kosama sumu basalela nzambe za malamu pour la génération na biso. Oui ba yazo baptême c'est mieux. Donc na okinde bleu ezali na nzoto na ngai ebimi qui m'a vraiment côté. Donc pour nga vraiment baptême donc baptême ezana na bota misika. En tout cas, na yeki nando kanzoto kilo en plus nando kapenzo to bien te na koti na ma ya bimena yo ki pe bien na maladi nyo sanga ndio sanga oyoka na ki pepele. En tout cas le salinga ebele donc dibona bakana libota na mobimba bakana baliwa makambo ebele mais nzamba longo na grâce à liloba na ngwe liloba o. En tout cas existe liloba na ebité na ebité boya ozwa baptême. En tout cas ngamo na ki bien donc qui allait donc kanzoto bien te na kunelo sina wolo bate nzamba sailinga amen na kumisi nzambe lokola apesinga occasion oya et na kumisi lisusu ndenge na komi muto ya sika impression na sepeli makasi pote o nyosa mabeza kata nzoto nanga se choli na mai ndenge na yogi leloba na kati église leloba yango tinga ya kozwa nde baptême ngai tout d'abord na bale ko visiter mine na église oyo mais tango ba teinga tango ndeko moko abeninga na église oyo na moni pena ke non na bano raté na bale sa tango pa na église mosusu wana na bano raté na bale ka tango pa na église wana nde na ye pena na moni pena nzamba zo sala ngai changement et ali yango confirmation na ye pour confirmer na nini kati ya baptême oyo baya na liloba bayoka liloba ya solo pe bazwa baptisme.
Babatisi wanda babasi na pamoja tata. Mamuona. Era mwalimu sana. Attention! Bloquez! Ah ouais! Bloquez! Bloquez! Vai bien, vai bien, vai bien. Vai bien. Discrète pour la libo quoi. Ok. Ok, banat. Babatisi wanda babasi na pamoja tata.
Chef, bonga mabon.
Stop. Tobatisi bandeko mibali na kombo na Tata. Na mwana. Ok. Yokai! Yokai! Yokai!
tozongisi matoni yawe nzambe na bomoi muzaliseli kono se mbatele mabota musunga bato matoni mazongo na mboka na yo na bolingo no bandaki na biso na kimia pe suksi biso na kimia batela biso na bozongi batela banyoso bazana nzela kozonga na bandaku nguya no sala moko na baona molimo lokola musuni na kombo mwana Masiana na sala lelo libera kino mwaseko amen amen oboto na kombo na Masiana na Nazareth kombo ndeko Yaniki Mambu Kitoko nazali moko ba responsable précisément na district ya Funa et interdistrict ya ville province à Kinshasa. Batem ezali alliance oyo moto renouveler na Nzambe ezali engagement sacré oyo eza na vie spirituelle ya moto eza très important. Et Christ a biso moto aleki na nzela wana te eza pasi mpona azwa vie éternelle. Makomi ekomamaki na Christ alekaki nango yango lelo pe biso bana église lo ba Nzambe tozokokisa makomi wana tozoleka na nzela wana baptême mpona tosala engagement na biso na Nzambe na kondima oyo tondimene doctrine ya église lo ba Nzambe à travers sa grandeur fondateur chef spirituel prophète Paul Dominique bandeko bazwi baptême te bozela sainte kaka te po bozwa baptême baptême esalemaka chaque année na ordre ya fondateur ya église prophète Konde pona kokokisa makomi ndenge Christ alekaki na nzela nango mondimi mpo azwi te longola hésitation ya kozwa baptême kokota na mai na molimo Nzambe asala makambo ebele elongolaka mipepe ebele kokota na mai efungaka mpe makambo ebele bandeko baza toujours na kati ya liloba oyo bakozwa baptême lelo eza mpe na makambo ebele Nzambe alola asaleli bango kande batie makolo na mai kati na oyo esika donc sainte l'homme de Dieu expliqua bisongo déjà kati gizo ba Nzambe esalemaka na lenge moko te kaka ozela kosangana na stade te parole à l'homme de Dieu obéissance nango respect nango directement ozaka au participer na sainte scène o pe kosalema un jour na ordre de l'homme de Dieu na stade partout que na kosala bato bazwi baptême balekana kimia yango moni bandimi oyo baza toujours kolanda orientation prophète Konde à travers basali ou bazala baselile partout toyele ko répondre na baptême comme toli to pesa bandimi batika ko landa biloba loba bandimi loba Nzambe to kaka l'homme de Dieu prophète Konde to kaka basali oyo atinda kati na baselile bangonde baza monoko ya l'homme de Dieu toto sa maloba baloba na biso pour notre sala oyo nkolo azosenga biso à travers mon bonnet prophète Konde. Fin du deuxième journée du baptême. Et pour cette journée, nous avons pu baptiser 1937 fidèles, convertis et croyants en Jésus-Christ de Nazareth à travers cette belle doctrine de l'Église, la parole de Dieu. Nous vous attendons avec amour, fraternité et ministère de l'équilibre de 4 êtres vivants. Merci.